Mbote, mbote, peuple congolais, esika nyonso bozwami, ngamo ya bino ndeko, mwana bino leki na bino mama tonga ye lisusu, pona mboka tokokanga monoko te. Lelo sujet na eli mwa mingi toko lobela na partager na ba mama congolaise tout partout bazali na diaspora, partout bazali na Congo na mabele ya mama Congo. Bayoka nanu pasi ndenge tozali milliers partout. Baza ko boma biso na minduki, baza ko violer biso, bazangisi biso mai ya komela, bazangisi biso biloko ya kolia, pe bakomi kokanga biso ti ya munoko ya koloba. Toza incapable ya koloba na mboka na biso, na mboka ya bakoko na biso. Pona nini? Tozalaka na sima soi-disant ya parti moko idefesh oyo bavandi 30 soki 8 ans so 37 ans ya lit na bango. Lelo yango toza ko mérite. Tangu idps to idefesh o nga na benga yango, bayaya na biso, banoko na biso, bandeko na biso bakufa, sere chaîne wa kolabo ya papa o ya kufa, tozalaka tribal te. Donc boyaka kosanga na biso pona boyeba nini soki bozui pouvoir na ba cousine na ba cousin o toyebaka te lelo bakoniata biso lokola bakanyansa. Lelo vraiment bandeko bolimbisa nalina répondre nanu Mubenga. Nalingi na répondre Mubenga. Mubenga wana États-Unis lokola ngaya mama tonga na zawa. Soki ndenge bolobaka soi-disant bozana président moko boyo aza nommé soi-disant ko azalaka nommé wana vandi ana obino bobenga président a gagné te toyebi muta gagnaka. Lelo yo vandi ka na États-Unis awa kopesa biso mutu page na ba réseaux sociaux, kopesa biso mutu page na ba YouTube na ba sujet ya lokuta. Mubengo yela biso o ba américain bakomi na Brazzaville, o kinga kate kwei, o boye Félix azosala kaka yo moko kala te o utaka kolela Félix makambo ozosala eza yo moko, mais tangu ozosala boye baluba nde mutu bakofuta bapoka se wana. Mubengo bosani Mubenga obandaka kokata suki te seri ya Kabila o tobengaka Rwandais o bino bata IDPS boyebisaka biso papa na bino Tshisekedi wa kolabo ayebisaka biso aza Rwandais bokangela ngai ye na kofuta bino prime nyonso bolingi. Mubenga bobosani oyo bino bata IDPS bolobaka ete tokoki kosangana na moto oyo akitiselaka banguna pantalon te. Kaka bino wana mutu wana nde apesi bino pouvoir. Yende sikoyo boza kokitisa pantalon epa ya Félix epa ya Kabila. Bobosani Mubenga. Mama Paulette aza camarade na bino te. Mama Paulette Kimutu aza camarade na bino te. Aza maman. Un peu de respect na ba maman. Mafinga benjir bensik euta epa na bino bato ya IDPS. Bofinga tofinga Kabila ensemble na bino. Tant bozui pouvoir bofinga Kabila, bofingi ti Fayulu, bofingi mwasa Fayulu, boke kofinga na mwasi ya Kabila ndenge ya konda. Kaka bino bata IDPS bosukate boketi na kati ya parlement bofinga mwasi o mama azalaka na parlement o alongwa bofinga ye bozwa kutu botia forme na ye na mboka botia ye. Bino bata IDPS Janine Mabunda bofinga ye bino bata IDPS. Boza batu moko bazoka mafinga bataka bino bana munoko bofinga. Donc mutu oyo azolobela vérité epa na bino toza baene. Mais tant toalaka ensemble tobenga na Kabila toalaka baene te. Lelo tomonyango Israël Mutombo ake na est ake na beni amoni ba vérité alobi makamba ba soda bofingie bo traité azali su muluba te akoma soki Camerounais so ena nenge bino bo pesaka batu ba identité bato a IDPS.
Mubenga yo lelo oyo koloba na mama Paulette Kimutu ke atiki tolone polele azoteka kindumba o insikte biso ba mama ofingi biso ba mama nga na yo koloba etanke naza mama nayebi pasa 9 mois naza mama nayebi mama Paulette namonake na musika naza na numero na ye te nalanda ndenge asalaka bainterview na ye na batu aza journaliste mubenga yo za journaliste te yo za jalelo mais mama Paulette atanga aza journaliste ye il faut rappeler président soi-disant nommé ba propos na ye to makamu na ye alakaka peuple bilakalaka il faut ya rappeler. Mama mutu alobake na ye Paulette te alobaki na lobake aokende na este oke kovanda na este mama Paulette mutatinda ete ye président na bino soi-disant nommé bilakalaka nde mute bomi ye boye alakaka kokisa ati pe azokontinue kaka kolaka pe bana kaka ya este yo kendo kofinga ye ndumba mubenga mpona audio ke musika te na ye nayebisa yo ntango ofingi mama Paulette ofingi mwasi no ozane na ndako o azolambela lokola bino baluba bozwaka basi lokola ba papier génique bozwaka basi na valeur te malamu mwasi alambelo fufu me yo zata na tina ya mwasi te yango wana bino bokomisa basi bongo me biso nyonso basi ba congolaise toza ndenge moko te bino bokoki koniata biso lokola ba kayansa te po biso mutu topesaka bino vie bino ba papa biso basi mutu tobombaka bino topesaka bino makasi nga soki na lambi na cuisine te yo kolia te nga munapesaka yo makasi yango il faut respecter ngai maman po nga mwasi nakoki koboma oka na cuisine ndenge na lambaka mubenga mpona kosukisa naye nayebisa yo ava ofinga mama Paulette Kimutu mitala nanu soi-disant niakero oh bobenga mwasi ya Félix soi-disant mama présidente innommée rwandaise atamboli na mibali combien na Londres na bana mikie balala e basakane ba papa bolimbisa le msu ba terme msu boyoka eza motema pasi bana basakana ye rwandaise nyakero azalaka na libala na ye aboma bota azwa mobala kimisa mobali lelo akoma tenga abima na André Kimbuta lelo André Kimbuta koma ko déclarer bana na ye to yebi yango niakero asuki ata bongo te na krati andako avandaka na Félix bolini to bimisa to bimisela bino bomona ke bokiti biso na se to kokita tina se wana mubenga so bo même so na se to mema bino petit na se niakero asuki bongo te azana cousin na ye a présenter Félix ke cousin na ye mais aza cousin te pona ba rwandaise baza bongo oloba no onde konanga mais aza mobali na yazo bota bana na kata libala na ye me yo yebika cousin abota na cousin na ye niakero asuka bongo te akenda ti na musicien Nyoka Longo asakane Nyoka Longo asakane yango bomoni Félix abengisaka Nyoka Longo pe aya tanga bandaye koyamba batu wana pona bome ya moto pe enveloppe makambo esila to yebi nyakero bula chakudia aloba yango toyoka yango bula donc comparer niakero te na mama Paulette atanga niakero atanga te wana nyonso alobaka vine wana ya lokuta rwandaise moko boye ndumba zokende Dubai bazolala ye ba audio na ye ba video ne ya mitakala ezalaka epa ya batu bosaka na batu te bomona batu ba compte bomona batu ba kizengi na bino te peuple congolais toza ko souffrir pe toza ko kufa nyonso aneza Félix bilakalaka yera ndenga lobaki Kabila kitsa ba pantalon ndenge pa komi ko kitsa pantalon na ye na Rwanda epa ya Paul Kagame niakero Kabila akoma kokanga ye na kingakati niakero yango moni akangelaka mama Olive Kanda mukolo basalaka passation de pouvoir bango na Kabila Félix omona te niakero ndakangela mama Olive Kanda pesaka mbote te boza bazoba mama Olive atande batofinga katolobaka me mama malamu navana mama Olive no dabo mona mama Olive ba video ne mutaka babake mama Olive abimana mutu boy omoni ndenge bino bazosaka ne pa ba mindele
Côté à maman Olive, bazwa Kabila Rwandais, bazwa maman Olive Congolais, moi na mboka batie. Mais côté Félix, ba yokote la biso vraiment auto yebaka soi-disant moi ne chen wa kolabo, mais aza moi na moboko, moi na ete maman ne Rwandais, tata ne Rwandais. Ba yela biso na kati ya kaka bino wana bato ya IDPS. Kaka famille présidentielle, touti komona soki noko na ya uti osenga pardon, fingi ba bêtise. Ya grave. Kaka bino lisusu kaka oba cousine na ye bobandi su ko finga lisusu mama Paulette. Ezalaka te bino nde banani na mboka wana. Yongo ba be mo luba ozwa pouvoir te ba na réseau bino ba bat bo fingisa ba luba. Bima ndo na su ba luba ba souffrir to mona be école ezala kati ya Lubumbashi, be école ne bana bazo souffrir wana. Na mboka ya moko soi-disant Félix ya tata na yo ya koko na otande batu bazo souffrir. Botika mwana mwasi ya batu, botika mama batu. Ava bolongola lipoti na liso muninga bomilongola bino moko. Bomilongola bino moko. Botana mwasi soi-disant ya président na bino. Azandumba numéro 000. Ba qualification nyonso bino bopesa batu yango evande pa mwasi na bino ndeni ya kero rwandaise. Wa memela bino bana mbanda tela bino na kati ya ndako yango bobota ba kizengi. Lokwa bino boliko kita batu niveau to kita pe niveau to finga bino. Boka zate batu ba zoba na bino. Batu ba kizengi na bino te na lobi na kombo ya ba mama tout ya diaspora. So boliva minduke telema ba mama pe ba ko telemisango pona bino. Tufande tozo souffrir. Mama mutaeba pasi ya mwana mwasi ya Chilombo asala nini? Azwela biso bana ba Rwandaise, ayela biso na kati mabele na biso ya Congo, me biso mo toza na ba orfele bele na kati ya mboka na biso souffrance na souffrance. Bosa arrêter na buzoba na bino mubenga. Kanga munoko na yo. Zwaki tala mi tala bano en France. Tala ndenge bano bazo vivre en États-Unis na social à Congo kokani. Mais Congo famille na yo Kisekedi soi-disant yo zo sa jalelo zata na famille na te bazo sa enrichir. Mais peuple congolais zo souffrir mais yo na mboka oza na États-Unis bano de ba mele milk. Bano déjà baliaki egg. Mubenga keba na yo eza ba msu na kongwana yebeta miliki ndenge ezalaka te ayebeta bloba on ndenge ezalaka te ozofungwa munoko tala bana face loba bango ke Kongo ebongi mubenga oza ndoki yango libanze ezofungwa maka glongola biso ba distraction awa oyoki so moni mobali azofinga basi aza incapable eza nde na bino Félix yemo abenga biso ba kombantaba Félix Yemo abenga biso bandoki, soi-disant président, soi-disant tel niveau. Yango vraiment Kabila to finga ki zoba lobaki na relaxa bino véritable zoba zanani. Yango bandeko na peuple congolais to tangisa bana eza très important. Moi na so atangi te za pasi. Tala Félix ba fruit o abimiseli biso, tala bata IDPS position balakisi. Bazo tema na sanzete wana bazo souffrir mais ko finga batu baebi. Merci vraiment peuple congolais si quand ce message rekoma maman Paulette zama kasi ndeko nanga eza ndenge ya bango bata IDPS ko continuer donc ko céder ko continuer ko lela te tombole longilo kwa molongi soka zo ke bitumba continuer combat na yo zo bundela mabela bakoko na yo matondo kanga bisaka na omubenga kanga bisaka na yo kende na Congo mubenga kende na Congo kende kosala kotela biso makele na kati ya diaspora te botika mama Paulette avanda mama Paulette kimutu nga mama tonga naza mama lokola yo zala forte eza ndenge ya IDPS bango baza ba professionnel ya mafinga okoki komi boma te pona bato baza ba inconscient o bazo comprendre te yo loko ozo comprendre zala na lune na yo balongola o musala balongola o te la vie continue
orozwa musala orosala makama minene biso olingi de ba mama ya boye o ba obundela mboka na bosembo poisson na tel interview no même Kabila même Félix obande ko take batu nyonso bongo po eza musala na oya ki journaliste oza jaleluste te mais ozo sala musala na yo mama Paulette zala calme ko se tracasser te pona bazoba oya bata IDPS elo musu bayebi te kindumba kibula oyo niakero asala yo sala yango te zala forte kota ba faible lokola bango continue combat na yo bankulu bapesa o makasi bapesa su bwanya ya sagesse ya kobundela mabele ya bakoko na yo oza capable ya changer makambo ebele même na ba message na yo mama Paulette zala forte ko se laisser te na maboko ba diable ya bandoki o soit disant ndambu kaka ya baluba o bazo nyokola peuple wana o bakangi ba kitende ya miso